biso IDPS to boyaga élection parce que tout le monde que Louis Michel a un candidat na bango na poche donc avec no Kabila aleka donc ça la partage il y a gâteau na bango IDPS to se retirer depuis que dernièrement Katumbi a quitté États-Unis Katumbi a gagné 78 millions de dollars américains à corrompre le département d'État de John Biden de façon que Abima président en 2023 Fachi Beton Fachi Beton tangwaya kiawa ils ont demi-continent. Mon frère, on ne peut pas compter les présences sans se rendre compte du passé. Donc, Baza Samawa. Ah, ok. Baza Samawa. Mais Moulou Bandimi a aussi ce guerre. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Voilà, bienvenue sur Saratola TV. Merci Nabalandignon, c'est Saratola TV. Bayenyon so basabona déjà, bayenyon so yo papé sabiso confiance, pe fidélité à musala auto ça la rabino. Gayi mona musala na bino, ye yo pole mukindi mona soka ba mukindi nyonso. Kene sabino toko ça toujours obé musala, rien que buzoba. Awande toujours musala. Voilà, bon début de la semaine na bande konyo so ba kolanda biso na lingala e bandelia semaine et l'amour. Merci na la patronne maman Sarato, la maman Mokonzi, moi Sinzambe, moi si ya Mbwanya, moi si ya Maele Ebele. Merci na bino nyonso pour boza Ebele pour na kolanda émission na bino vérité présentée par Paul Mukendi moi na suka ba Mukendi. Merci na ingénieur 15 derrière la caméra. Merci na Jonathan qui vous na 10 amis Bali, pourquoi pas na CG na biso Brenda, babi Brenda, Maï Brenda de moi. Babi CG à Fondation Saratola bambote na bino nyonso bambote les amis de problème Mukendi boza telme belé Brazza Angola Kinshasa na lila bino ya trop ba boné na biso nyonso ya Libanda Lubumbashi bana bana Katanga bambote na bino vraiment Kisangani Bukavu Kananga Mbujimai partout oyo bolandaka émission na biso vérité partout bozalaka to pesi bino bambote to tombeli bino et bandelia semaine et l'amour. Voilà l'émission na biso lelo vérité lelo tozali bongo na politique tozali bongo na mwana mboka satellite internet oyo batebele bayebi oyo alobaka déjà bien oyo alobaka makambo ya Congo vraiment tokomeka kosola na yepe par rapport ya actualité politique par rapport ya makambo oyo ko régner na ngambu ya bayimboka par rapport ya gouvernement ya ba warrior oyo ba publier la biso gouvernement ba warrior déjà yeko ucho fêter 100 jours to moni gouvernement et tongeli bande ko na biso ya Goma bandaku mais to moni lisusu ndeko na biso Innocent Balume artiste na PCP bambote na PCP na YPC sous félicitations pour na bandako tongeli bande ko na biso ya Goma ba sali comparaison ya makambu ya Innocent na ya gouvernement ya Innocent eleki ya gouvernement to ko sola ngona mwana mboka kaka awa Montréal ingénieur 15 basele ceux qui ont même langage nangai ko fungola plateau bande ko bamona invité nangai ya mukolo mwalelo. Voilà, merci mon mboka, bonjour. Oui, bonjour na peso, bonjour à total la mais ba système ba et bembedo ba condoléances talara na baba kiungu autotika biso akufaki samedi na Luanda liboso ezagi mwana simaye pe papa déjà qui na âge à 82 ans mais ils a perdu monene pour na IDPS quoi donc ça permis ba l'un des cofondateurs na biso il y a union pour la démocratie et le progrès social parce que parti na biso et ça na 82. Merci. Mes condoléances na famille politique, nous sommes mes condoléances na famille à Baba Kyungu Wakumanza, mes condoléances na Bayimbo Kanyonso ya UDPS vraiment copain de Mutumune Nebongo ils a vraiment moi passé mais courage bitumbécilité kane bazolo bango bobunda et osimba. Fala mon mboka to yambi une émission na biso vérité mais avant ya koleka na nyonso fallait kaka toyebisa bandeko o ba kotala biso ki toyebisa bango bosolo lo dio chelo boko bolobi na ko be vérité na lobby au moni na français ba cite même dis-moi la vérité
neti kolo chez nous a moi c'est moi qui to vrai chéri tobi vérité Sarah Lola Tumambili à danser moi ça peut moi ça bien Tumambili Jonathan ça va plus. Jonathan po oyo ngana ko kaisusuté. Donc Tumambili. Ozo manda vrai chéri moi ça bien. Tara abengisi le satellite koto yo pe ya mbinga photo beta penam masola mboka. Donc les arabes to lo ba vérité. Vraiment. Donc to ko saté. Donc Bible lobi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Takeba aussi satellite hein. Merci merci mon mboka ndenge oyebisi ba union so ba kolanda biso ki okoloba vérité. Voilà mon mboka to kotana na makambu ya gouvernement ya ba warrior oyo bo yembela ki batu na monoko bientôt gouvernement ba warrior ekobima po ewumela ki ezwa ki temps po na yebima ko bimi tout le monde bazo fêter 100 jours mais 100 jours ba fêter tout le monde a te loko ya malunga oyo et chancer mboka te baiko baimboka bakolela toujours nzala libumuna bango eza vide mais kotoyo bino boko sepelaka 100 jours mais kana ko talisa bande ko bakolanda yo réaction ko zala na personne d'abord merci à trop d'abord aux grands cadres à partir il y a eu des pèses et puis aussi un présent parlement ndeko nanga na biso boye ezaki to feta kité c'est-à-dire ezaki to dit évaluation Hollandi donc malgré to tombaki na 100e jour na biso faut ça la évaluation donc évaluation c'est-à-dire quoi toi na ba point O et simbité pendant 100 jours total est-ce que ça va ou ça ne va pas yango to linga to concentrer ngo et les kana messe et puis to peut son même badim parce que biso yebi to ça depuis que les Congo et Congo ba kasavo bo baleka ba mobutu baleka ozo mbandre ba tutu baleka mais avec Fachi Béton ozo mbandre Fachi te F comme frère A comme ami T comme tonton S comme sérieux H comme humble I comme incontournable Fachi wana Fachi Béton wana Fachi okobandelo wana ba satellite te na biboyi Fachi donc c'est-à-dire quoi F comme frère A comme ami T comme tonton S comme sérieux H comme humble I comme incontournable donc c'est-à-dire président Fachi Béton a bengaki gouvernement Mabi tout ça là non évaluation analyse il y a 100 jours na biso est-ce que ça va ou ça ne va pas il y a un moment présent à beta qui s'établit na constaté boy ndenge kaka na panzela ki coalition cash FCC na zo mona pe o ba koko sango e bandika ka ko se répéter alors alors bien ba de lingolo ba bandoki basilika na mte bandoki bakote nini donc ndeka to panzaki coalition cash FCC Abina sali remarque on dirait ba meni batango parce que on a union sacrée. Alors ce qui boyeli ba tendance na bino que autorité morale na bino ça c'est l'air que la porte est ouverte. Ba vandika ba onyo sonier. Donc c'est à dire place au tozo nga to sali loko moya malamu pour na RDC. Donc il y a certains gens baza ko bloquer. Ya mo ngai na biso boye. Kolongola un individu, c'est facile comme bonjour. Mais combattre tout un système ça prend du temps. Donc c'est-à-dire au moment où le loco est dérangé, biso, c'est l'ancien système. Dans le système Kabili. On l'a dit quoi? Bino beaucoup fa, bino beaucoup. Nakati na mama lobati, bino beaucoup fa na système ya Kabila. Ni Kabila ça qui est dans na déjà. Nini association de sala bino mi bali e kufa na. Bozo le la Kabila. Nazo bisayo. Nazo biso mutu na ngai. Ngana de père de mère ya omoni mikili bazala erangoyo. Ata ozo kalinga maki tika maki parce que des satellites ça zoloba. C'est qu'on a naza de père, na zoloba na yo na naza de père et de mère. Yo lobi de père et de mère. Vrai congolais quoi. Nani waza vrai congolais, te nani waza de père et de mère. Na lobi boy, mais ibite ke loi moko uti ekokota. Na yebi na Noël tangi. Ya ngosko yo na lobi boy parce que yo avant na bande mission lobi, lobelanga soro loba bosembo, vérité. Bosembo ya. Déjà na tombolé loboko, tika nga na biso ke non na vrai congolais de père et de mère. Donc on a collé na wangila. Donc on a collé na ba kimpiatu. Na ba misili. Ozo mwandre. Mwana mboka na ko passer loko moko. Question ngeza boy. Yebisa biso olobi ki olo ba vérité. Yebisa biso nani waza vrai congolais, te nani waza de père et de mère te na kati ya Congo. Bon siko neti Katumbi aza de père et de mère te. Katumbi après Katumbi. Parce que yé mon grand frère na leki allo. Baza
ebele papa yo poser nga na question oh non ezana nous sensible en wana otuninga likambu ya 100 jours hollandais na biso que non to bandi ngo me ba obstacle leki ebele c'est-à-dire quoi donc mutu muso alinga Congo pour et marcher bien fait zaka na mabe mais pourquoi aller du mal jusqu'au mal mais pourquoi pas quand même oyebi lelo na biso lelo oyebi na biso depuis que le monde est monde Congo ba uteka ko reconnaître biso que notre comme pays ezaki le 5 mars 2019 aux États-Unis la Maison Blanche ndé place non ba américain penda ba beti debout congolais depuis que le Congo est Congo et puis c'est le premier président africain na ta Maison Blanche penda ba beti le hymne national ya mboka na yo Fachi Beto États-Unis ba lobby pendant tout ce temps Kabila vanda na Congo donc tout le monde a rabino pays te mais on ezaki fulu ba za wana ti vadi yoko mutumo obuka déjà donc makolo moyen otambla susu ezate de façon Kabila tiki Congo déjà wana ti oza bilamba mais ba mono waka mutakala États-Unis babi à partir ya lelo to reconnaître que notre pays mo comme on a RDC existera ndé ya moni États-Unis azui masolo baza au devant donc na zebi sayo donc ya moni même ba troupes américains ba maris américains baza awa ba ye to vider bagarre wana dar pona 22 000 investisseurs bah déjà prêt faut bah déjà mais à condition faut bagarre d'abord ici là papa bande ko wala ndabiso boyo kama mbozo ko no sali ya badi ngana bimiso ba ngana ba question donc na chepe na muteke ko na chepe na muteke mpiato Damas ndunda penda mais soko lisa sebeti ndi nanga na to sundoli badi to chepo to kimi faut d'abord payer d'abord et puis to lia mais nepe maramba olia na mito neti lelo wana kana promesse ya Fachi wana lelo yo parce que yo na biso lelo to koti ici 22 000 tonnes tunanga nini ya loso iko déjà lelo à partir ya lobby déjà tozo kabula ba cantine publique parce que babilo on dirait batou ba on dirait théâtralisation mais faut ba on maintenant en live tozi ba cantine publique to distribuer comme ça munyoso a accès ya kosombango mais to mettre garde bino bo matistaka cher wana non yoka te pas mais na yebi kalatea wana ba ni mo bilo mo uta okota watu okebo okutia mo za cher ki ko oza na raison bato ba sa ndenge wana ba libanais bendien ba chinois na ba pakistanais au moins bato wana tout ce sont des kabylistes donc pourquoi j'ai cité les indiens les chinois les libanais tout consort parce que baza bato yo so une personne indien azebele c'est Kabila net hôpital ezara awana première riwana HJ H d'abord c'est Hippolyte, J c'est Joseph. Déjà il y a Kabila. Donc place au moni bendien basé belé c'est Kabila. Ta eti lelo lobinga mona sur le terrain na oti e aussi prendre bango. Na BAT, na Sosimex, na komi boye carton soso bango moko bendien ba komi $15. Mais sur au PC on a Sosimex ndeko mais bango moko so au PC mo boye fo au PC mo ya $21. Tala niveau ya moté amabe. Ya moni présent à lobby à la longue. Faut ben investisseurs congolais faut pas comme belé. Donc c'est-à-dire tu es déjà ko kuta pays mo aussi kufa. Tala, to ti loin. Tala ndeko nanga. Ministre Penda Kabila ko à l'époque un ministre ya Kabila awa na hôtel et du gouvernement. Ministre ya PTT. Aza Rwanda boy jongo komone e roya après. Jo Penda kota na bureau Penda boy. Yo Penda moni mutama longa ko akiti na jeep à côté na bureau yo bino kaise non a traité makamba mboka. Abandi ko se masturber na kata bureau. Donc tala. On a pas ministre. Il y a Kabila donc na biso avec Kabila ko nous avons vécu là-bas. Donc il y a PTT. Alors donc et là comme malamu Kabila salaka ngona Kabila alongole boulot na minute. La minute abingi batata mo na bi angalia mombafu pour Kabila talaka internet fort pour hier mo soka tigi mitendo à continuer moi internet ça tigi nini mitendo soka tigi moi mitendo à continuer internet atali elle mo patali porno pour alinga porno petro mais na zo na biso tala o mona babiloko o moninga tala touti na eloko moko okondimate incroyable mais c'est vrai donc Congo peut donc ezaki déconsidéré donc c'est à peine que to remis donc eko ressuscité Olandi Kabila alongola jona musala mbango abio kusanga so abilongola mbango matata pono alonga pe jongo et puis jonga doagi na morphologie ya ba Rwandais Olandi siko na makambo yo benzien ba chinois balobini biloko ekitati
Hollandi yango siko to sali brigade mo spéciale ça na kati ya mes na no bosala ya 100 jours 100 jours non oso to bandi en action donc déjà il y a 100 jours nango sikoyo donc action na on est na mois de septembre déjà to voter budget moko boy budget on est ya 30 à 35 milliards de dollars américains parce que tu constater moi mbongo penda ils ont compté na trésor public les problèmes en que ezanini peuple ndé sikoyo bango basengi mingi balia makabu tout consort yango moni Michael la mère vient Nzita ko ambassadeur américain aketi ba Congo atali bo port amatali déjà abia poro déjà et c'est biba yango ba sala tout ba sala port donc à long profond ya banana parce que États-Unis ils ont ba bateau mususu sogeye et vandaka na kata mai moi pene epusana ezate yangabi poro siko erosunga biso comme ça ba pakebo aminene ya awa etile mara awa de façon que biloko kolia ekote bele pour première entreprise États-Unis ba na on a poussa ba sala a ezaka maramba olia ya on a biso nde onanga bana ba osumba en désordre kalaté ozo mané ya bileza kalaté na lobi na bible écoute lobi kalaté na bible solo na bible écoute lobi la fin de ce qu'on attend merci pour continuer na ba promesse na bible solo oyebi ke mwana mboka tango azali kosala ba campagne na ye message ne zaika nini soki na zibo konzilelo soda 400,000 soki na kominani oyo congolais boye bingolais toujours na kolela yo pe lelo azolo ba ke mwana akota nini bozoma teke bobo sala politique d'abord na linga ko trop yo za rappeler polenga pe na rappeler polenga kasi ngana bombe et puis eloko esala bana miki livrer passer ba mona ba kinwa ba obeta masolo miki libalela ngo fo ezate ozu mutu moko mu villageois ba mo lingala utu efukama na biso boye mutu nanga ebi fachi béton mazo finga makasi ebi fachi béton tango yaki awa ebi ndeko nanga o eza demi continent mon frère on ne peut pas compter les présents sans se rendre compte du passé o eza demi continent soko ke na conseil de sécurité place batala ka emaramba RDC soko mika RDC demi continent de ba monde. C'est-à-dire quoi? Ndenge ba bomela Congo tamulayi. Fachi ayaki na bâton magique te que non azwaka bâton magique abeti moko mai e baluki te. Fallait qu'il azwa temps. Donc bango mona no bazui temps pour la détruire RDC. Mon frère. Pourquoi biso mbamoko to attaquer guerre à est? Ba finga bisoti. Bato batiki guerre à est. Les Swahiliphones. Baza maintenant. Batiki onka wana. Même nous ba ya 6 la bango guerre. Ah! Oh donc et malawata chanter sambanda mbwa mawa polo kangata mawa ngoro ok donc batouana donc baza samawa ok baza samawa mais mulu bandimi aussi c'est guerre so nanya leki kala américain de ngama donc bandimi baya ekobundela fachi beton mon frère to sali premier bombardement ezaki mardi mona mboka na tolo question moko bozo sala association na ba américain lobi to yoka te o ekomi benda bika mon frère na oui biso to yebi pe nini to yebi pe président na biso uta utika mboka asalaki pe kana ba américain wana ouais le lobi no bolo ba ke ba américain ba lobi ki ba yeba Congo te mais ngai o sala nga pasi parce que déjà que mboko yo eza mboka moya munene kabila za kokota za kokende Amérique ne bako ignorer lo ka bon wana bozo mona te eza elo na bino bino to bozo avantage mon frère oui bien la vie yango lingaka ta otanga ta mondamba classe et bien na 2006 biso budara ba élection ba ye pendant Louis Michel là ye oh non to quelle élection to bité to kende élection te to boyi biso IDPS to boyaka élection parce que to mona que Louis Michel a un candidat na bango na poche donc avec no Kabila aleka donc ça la partage ya gâteau na bango IDPS to se retirer Congo et limoité Congo changeate mapata et po yarate to tikala RDC ndenge to za lelo bango ba ke élection biso bra croisé to yebeke Kabila ka mutu arobima mais tango abimi siko olé a récompenser bateau ba sali kazo élection ye akeko embrasser ba chinois bendien ba pakistanais place ba européen ba bimama nanga ye mutu pesoro aleki zoba mingi ezaka mabe donc c'est-à-dire Kabila a décevoir bango na niveau mo ya sakanate siko biso sikoyo tozi Congo na berero ye asaleli donc c'est en faisant des erreurs qu'on accueille la sagesse ozo mande c'est bien bozimba ele na siko Kabila sa omoni mundele dazo bisayo politique eza monde d'intérêt
Et puis politique elle est dynamique. Ozo mane to yebi mun yebi que dernièrement Katumbi a quitté États-Unis. Katumbi a na 78 millions de dollars américains à corrompre le département d'État de John Biden de façon que Abima président en 2023. Ba Américain ba vite toi ma solona mutu mususu. Yote mutoto teka uranium. Parce que batangeli yote mutoto teka uranium na Chine, na Corée, na Iran. Ah ouais, ba vite kinde papa. Donc c'est-à-dire biso ndeza boy banda to kaba Congo na maboko. C'est ça on comprend bien ba yi politique union somboko. Bon moi bon ça la intérêt na bino. Ori yo mo to lobaki. Katumbi akeko na mbongo na États-Unis et montant bon autant na somboko ibele. Na sisi nonte. C'est que ba tunyo so bozana politique beaucoup mo ça il a des intérêt privé na bino, bo ça l'intérêt peuple té. Non. Au moninga. Nazo biso boye nga naza des pères et des mères. D'autant que non mon souffrance na on se pelaté. Au moni ba Congo ba dialogue mo leka wa to kenda ba dialogue en désordre. Ya au moni to se retrouver le lo ba Robert wa ba komba ba premier vice-président de la République suite ya ba dialogue parce que ba dialogue wana et ça la mingi ba intérêt na bango personnel. Mais Fachi aye d'abord alongo la biso na crise et puis non linga faisant Fachi beto pour na kinoa. Voilà, moi na mputu ti pe congolais de père de wana des pères et des mères moi na ngiringo to na nzombo uzomba le balo yindaga bala moi na ngiringo te pe atangi na baba Congo tout konso ya moni do azape na so tele bladon chetu mate do muluba kinoa pe na sas et puis depuis que les Congo tous un président kinoa wana fongola Holandi donc tout baleka ba villageois Kabila ya wana botambula Patou wa. Obi Kabila sani. Ayaka wa enabota mbula. Wana entrée à Afdel. Hippolyte Kandambe. Aya wana bota. Wana sigo aokende na Lazamba Playa. Na Lazamba Playa. Popir mutne ndiama. Netinga na monayi. Na monayi. Ngana monayi. Tozo na nangi mo boy. Wana obolo ba wana isa les passés. Les passés. Puis bobi taka les passés à Kabila. Mais mon frère, on ne peut pas compter les présences sans se rendre compte du passé. Tala, toi son attrait qui toko mwana mai. Mbala simaso be singa na oya. Ponga linga ba vérité pour les polele. Toi ba congolais té. Mais ozo be ngaya na ba botana président yebi. Nazo yebi sayo, yebi hein. Nzamba koki ko permettre même Montalibo ma lelo lobo comme chef de l'état. Donc élection kana donc na coïncidence wana. Ya mo ma toute autorité vient donc nzambe muta permettre ki akoma pe alongwa. Fachi beton avanda. Ozomane donc nazo biso ndeko na ngai ndenge to aboy motema mabe moko eza na Congo ya kosakana te ndeko na ngai tana ye a détruire jeunesse ozokomba ndeko na ngai bakulu na lelo biso bakulu na todu to pesi bon babulo ya moni na beto elle serait à 22 000 tonnes ya loso oza ya kanyama kasi il est déjà et komaki depuis le soir sur photo bana ko kabula ndeko na nga ba peuple congolais nzale banda depuis la Bible Matthieu 24, verset 1 à 15. Merci mon Mboka. On attend le dossier. Ok. Toi, tu as un dossier à Goma. Ok. État de siège. État de siège. Est-ce que vous assire Bitumba Oyo, Mobutu Albunda, à Sélisate Kabila les pères, Kabila les fils Koutou, Bino Bozobenga. À Sélisate, Bino les lobos, ils sont même les locaux. Vous assure que l'état de siège bino bosali wana beaucoup réussir. Il faut assurer na web sabino boyende kona na que bana mikili bosé belé et puis abonnez-vous massivement. Ça c'est donc na Sarato la TV. Moi c'est bien hein ngamba moi si ozo moi c'est tout mambili. Bon s'abonner à la chaîne. Et là tout mambili. Bon s'abonner na chaîne massivement parce que à même les vidéos satellites satellite. Tout comme le soleil s'élève avec l'éclair chaque matin, le nana Sarah Lola TV. Sarah Tola TV. Problème est Sarah Tola TV. Donc ça dit problème est awa, est boende onangai. Et là comment ko fachi aye ko trouver ngo mais non créé. De ba et banda déjà. Donc ça dit c'est le mot c'est l'Union européenne. Donc ça dit Union européenne pour piller la RDC fallait ba chaque guerre wana ya tamulayi. Mais tobi bo na bandeko ya est. Bolimbisa biso. D'abord, examen liboso et salamaki ya tenafek. Bana Congo mobimba batangi. Les 30 awa toge na examen d'état. Donc bana tout barotan. Donc depuis que bagare banda na est, bana batanga toureux. Donc c'est que bina fachi mokako soit. Fachi béton.
ozo mane donc ndenga za déjà wana talaka fachi ko ndeko nanga c'est wana F comme A comme ami T comme tonton S comme sérieux H comme M I comme incontournable ngana djembe loka na place le bi fachi béton oyebi béton na bino za pe béton ya solo parce que nzala na Congo embouteillage makasi dollar ekitaka te béton na penza béton mutunanga na oyebi so boy oyebi bana poto ça c'est votre M de serviteur ça tité boyoka mon frère tant nazo ba photo appliquer résolution 2244 papa na to kombolite to ko sukola batebele ba longa ba bulo na tango le combo général kasongo alongo na fungoli na nazo ya moni otuninga likambu ya embouteillage tracasserie wana c'est la police lelo zo mona que police ne eza déjà wana ba ocha biso ba mama na embouteillage mabe donc ça dit quoi kasongo za bateau to kuté déjà à travers ena Kabila et azana idéologie ya Kabila ata biso tozui et to conduire ah bon ça te yango moni photo ça la police ya peuple congolais vraie police parce que non c'est-à-dire quoi il y a des idées il y a déjà des généraux américains baroya photo banda classe asika c'est ne pas dire que le roi to changer police mo ba faire DC na DGM na ba DG tout consort to longa ba mokoté ezani to former misusu libanda misusu bazana wana tango lo ya liboso aussi les et remplacer wana ba longwe ka wana et puis ba misusu fo ba kotami ba retraite on remarque la plupart des bateaux et ba tchabiso ko ka jambe les swahiliphones rien que merci mon mboka to mona ki volcan et tumbi eziki merci question na mano zelangwana eziki batu ba kimaki oui c'est ça toyo komona gouvernement zui en charge okay. Tongela bana mboka bandako OK mais bandako ngo batongeli bato est-ce que wana atabino moko to pesa un exemple mon frère bandako na zoyi bandako bongo il na zoyi biso et biso président ke ndaka est car moi na moko mtatombola ka musapinda dévoiler tous les secrets donc biso to yebi ke to pesa mbongo pona 61000 commando nzoka ndembongo ekenda pona 7000 personnes à pamba so là wana to ekenda wapi mon frère yango na zoyi bisayo wa Dieu nous aime tous, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Donc, dans ce mère, moi, la mère, dans ce nous t'aime ma bémoré comme na RDC, le roi teste à Aden. Donc, mon thème ma bé à Kosakanate. Donc, c'est-à-dire, et ça, la Batumusuko, à Sanginda pour la guerre à Est. Donc, il y a l'ingité que Congo, ils sont normal. Parce que Congo, ils sont normal liés à vivre sous thé. Vous l'avez dit, parce qu'on a des raisons, on a présent français à quitter na Rwanda. Ils n'arrêtent pas matin. Président français, Ayaki, côté la Bibembe, il y a des soldats français qui ont fait la guerre. Parce que l'Union européenne a sauté. Parce que pouvoir c'est ça, les États-Unis. L'Union européenne, bango balingara, faut osa douter. Osa des pères et des mères comme ça bango bazwa intérêt na bango ya est. Parce que mondele ala la galamuga alota ba minerai, alota ba pétrole, diamant, tout consort. Tane ti place les lots américains, ba lelo. Montagne on est na ora ko sakana te place to chasser ba ADF nalu. Bino peut posséder richesse à mboka na américain. Non, c'est-à-dire quoi? Obi lelo yo Kabila zoi Congo apiango mobimbat. Ebi ke Kabila teka tina fleuve. Kabila teka tina fleuve. Te na bien. Na lobby. Ndeko nanga. Congo déjà ici ba kundango. Merci. Mandala ya mpamba moto ici ba kunda. Donc Congo ici ba kunda. Toyoka. Kabila bozoko fana ye Kabila bomamboka. Bien si bobi Kabila teka mboka soki na ba chinois banane. Bino pe bozo teka mboka na ba américain. Te na lobby bon ba teka mboka ngo bo signer ba contrat munyoso azomona. Place ba teka ke loko muta rosa la te. Tala nebso mon frère. Politique elle est dynamique En politique il n'y a pas des ennemis éternels. Donc en politique il y a que des adversaires pour les intérêts. Elle est dynamique. Donc politique ça netiko na fouté lombo en chiki mais ndimité donc on a la ligne na ngate que non na fin de l'année ozwa. Ya ndingwana. Donc ça dit to sena bango gagnant. Bino bolé biso tala ndeko nanga na fungolo vérité yo nga linga ko trop. Ba richesse to sena na Congo mundele a tika biso jamais nga fungolo. Déjà donc to banaka 50-50. Otala ki banda ko innocent tongi. Na si je crois bien ce soit $65,000. Oyo ndeko na biso innocent balume asala yi nini kanyos na ye bato ba contribuer ki ba misie ba pesa ki $65,000 atongi banda ko moko kitoko ndako moko ya propre mais bino gouvernement boza na mbongo non nazo parce que yebi ba budget mbongo bo mseki pour nazo babu j'étais le seul
na leka na bémission parce que ngana za communicateur ya IDPS donc ça dit communicateur présentiel c'est-à-dire quoi au moni to chaki évaluation qualité photo linga sur ba ministre ba pesa bilan chaque 3 mois et puis photo ça évaluation il y a état de siège Holandi innocent oyo otangi wana parce que eza mabe so ka salelo ka ezaka azaka même na voix ya rosungati netinga leso ngana ziongo le netinga na député na okende pona kolobela pona masse pona pluriel mais na lobela pona singulier te ezana ngo mabete eza pena mabete donc eza donc ce que non innocent dans le gouvernement na mbongo te asali quand même parne et puis asa muta est na ebité asa muta est et puis innocent on est na mona que déjà wana bon neti neti ni ngolo ba kongo azako de père de mère te donc neti nini boy neti donc neti pour natala morphologie wana bon neti a rosa rwandais neti lelo innocent comme sous rwandais te na biboy neti donc c'est que nazana mais a fait neti donc neti bon ce pelelo a contribué bon ils appellent ma bête bon donc ça pour bonne foi mais ça te que notre mutu moko boye ana soutien ciment ça la volonté na yé nzamba kumbama la volonté na yé merci individuellement ba sali ba biloko kitoko même pour la biloko gouvernement ba bâche non c'est-à-dire quoi ndeko na ngai nazo biso boya omoni to bandaki na coalition cash FCC to chité to bandi na union sacrée ndeko na nga nazo ebisa yo ti un jour to tikala biso moko l'union pour la démocratie et le progrès social. L'IDPS a été créé pour défendre premièrement les intérêts du peuple et combattre tous les antivaleurs et instaurer un état de droit. Alors nazo ebisa boya omoni to sengi bango élection pour ba okima élection siko na 2023 to na élection bango c'est-à-dire biso to lingi na 2023 il y aura bel et bien des élections ndo na ngai na lobi esi na tombola ki loboka na koloba bosembo tina ko shite mona na bato IDPS ne bokomi ko luka baba ambo ebele biso to lobi boy hein to kena bango na élection na 2023 ozo mane bango ba luka candidat ba la cha perdre la mouka basangani babi non ba kende élection té mais nous sommes dans la démocratie là où il y a la démocratie il y a les divergences d'opinion donc côté ba lobi oui côté non les kamouté mais biso dobi toke merci pour notre vraiment to mo kende to chiter l'émission na biso moi na mboka pourquoi bolinga Kabila ti o moninga soko donc soko lingi ozo sanga souci na vie na nga tangela kombo wana bon pourquoi nzambe donc repike donc nazara soko tenga kombo wana donc na mono ndire Lucifer abimi po tipu wana atikala na kolinga kinwa te afinga biso abi to beti ba 45 ans ba 42 ans na ndaka ba père na ba mère tozanga ba boulot akosa te bon siko bon te Kabila te elo Kabila akosa na lobi a constaté pourquoi pesara biso ba bouloté a kena este Équateur a bengisi ebele ya ba mère batu a bengisi e ba mama batu a lobi lelo ndenge ezabwe lelo na kolala bino nyoso caméra signalé abi ba loba buité lobi mabe bandela ti a rectifier a kena fikina wa na propagande na ye a lobi boye moi na mami maki a même raté a bunda raté a soit na raté te bise bis a biso ba bis royal lobby na biso o moninga na de ezaïga obligatoire il fallait bakaka lingala na lobby donc la yebaki lingala te ya ngwana niveau zela ngwana mboka mon frère nyoso azana capacité na ye lelo mulu ba nyoso yeba lingala te oyo ka tonalité ba lobby na lobby na yo kende na Chine yebisa Xi Jinping loba français a benga na parce que na chinois mututu classe makambutu na ki chinois ya moni tozi moi retard trop parce que ndeza boye ba traduction eleki ya trop mais so oza mutu wana faut beta pe langa mboka wana faut de père et de mère tala ngana tanga ena dibambo mako na bandal na semikate ozomone nalia gratana nalia lembisa lipa e ba cha bangulu nalia donc ba manga sende tout conso na pasuka ba couper awa na vanda na mabili place wenge penda ibandaka donc tango tuninga mamo ba masa nanga totanga bazati lelo yo ba vida tozati lelo na dibamboma
vous comprendre tant wenge donc ils sont banda ba DJ Masela ba jibe ba ontu donc ba yebi vous comprendre donc passer na ngamba moko eyebani soko okele na banda na Syrie ba yebinga na Dekani ba yebinga yi vous comprendre ok na ça ne mais ozoni ngoyo ngandi tipo nani yokanga toto solo tala kotangela nga mutu wana te po Joana tozonga na makambo yo to loba Kabila yo zo attaquer le Kabila yebaki lingala eza obligé te mutu nyonso yebaka lingala na lobi na yo boya yoka mulu ba nyonso lobaka lingala na lobi na yo boya na attaquer na bino na na lobi na yo boya na lobi tribal trop non bon comment côté politique tribal makasi tribalité non c'est-à-dire tribalité au moins il est là ça ça dit bien donc bato bana ba check Congo na KO l'étranger de presque aux hommes donc ce Hollandais il y a donc tellement bateau depuis 84 morts la identité et ça l'a raté bateau ba côté payé en clandestinement neti Kabila il y a 100 passeports sans visa il y a un habit au nom de la loi je t'arrête parce que au côté Congo ni passeport ni visa oyela wa Kabila d'abord il faut présenter biso ba voir naie faut appeler oui un chef de l'état soro y avant au prêter serment faut présenter biso ba voir naie nga tuna pozo kingaka tsona azwa ngeni Kabila azwa ngeni espace munene ndenge wana oziango comment Olandi d'ailleurs na la dit procureur bongo na ye non boza jaloux la Kabila pona nini aboni boza jaloux la Kabila aboni ba chef biloko oyo ligne de réseau kalaté tozo chicoté justice non si magistrat de konanga fo balonga ba boulonde déjà e baza wana d'ailleurs d'abord to remarquer batu bazokanga même mbongo na trésor public bino ndire ko poser yango Kabila ndona ngai to remarquer justice faut fouer alors on est déjà isa wana kalaté yo mutu nangati na mutu na yo mais façon na roya na biso non na biso mon cher magistrat na lobi na yo na lingi parce que ça mais na lingi le système na yete donc la ligne de système dans système moi voilà toi je te la question ngana yo il paraît que mon mboka bisa na biso vérité mbongo oyo mon mboka Félix Antoine Tshisekedi asala ngo propagande azwa wapi ngana biso boyo oza liboso caméra yebisa biso boso yo kasi koyo ya na biso ya massa faut sambela si Dieu pour nous qui sera contre nous yebisa biso président Ndenga Zawana asala campagne moko na mawanzambi donc on va donc balingio donc campagne moko tumbongo ekokate mais pendant que Shadari abeta campagne mbongo ebele biso nde nzambe abimisa biso yamo ba l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre au moment ni onanga donc voilà yamo nzambe merci mon mboka il paraît président na biso ya mboka na biso Antoine Tshisekedi Fachi. Et puis Félix, c'est ça la Bible. C'est ça acte 24, verset 3. Et le bio. Merci. Acte 24, il paraît à Zalaka dauphin ya Kabila. Wap. Vrai ou faux? Ah, papa. Ouais, écoute, tu regardes la Sarobi, parfois, elle est malheur et bon. Bible, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Viens tant à Koufi, le père tant à Koufi. Pépé, ça a son réponse. Pour que n'abuse pas embrouiller les pères, les pères à sa Koufi. N-O-N, non. Arrête de faire n'aider. To battre ndé par contre, moi na mboka yebisa ba ndeko ba kolanda biso parce que bana poto la vérité. Azaki do fait. Par contre ni Félix a signé na Kabila. Na biso boya, mon frère. Yo longweti. Yo longwe. Oyebi ke obomi ba tebele. O kati ba congolais ba mitu ebele. Na biso na biso libanga. Kabila abanga ka même personne na Nicolas TV. Pesa biso réponse. Oyebi muto d'abord abomaka to abanga to. Do ye alinga nini? Alinga ni ko qui m'a question ngai. Oh mais nabi boya. Répondre na ba question. Mon frère, nazo ba no boya. Contrat ni Kabila ba signaka na Tshisekedi to ye ba. Contrat on ni sko to kati coalition cash FCC nini. Oyebi Félix abenga Kabila le nani père démocratie. Na lobi na yo ha. Bon comprenez mal. Oyebi Fachi abete loko moko boye. Il est temps que Nadia, il est temps que j'espère ton souga pour la Monique. Il est temps que les sols prennent sa revanche sur les sous-sols. Il y a un avis ça. Donc bon pourquoi la vie? Les Congo restera un individu. Les Congo ba dédicace na yo na bandiko balandi parce que na moni on a déjà chauffé ba question na zo. C'était votre M de serviteur internet talaka na Saratola TV vrai chéri. Donc des aboyés et puis
elle était tout en blanc parce que son cœur est blanc. Charlotte Ndenga, na 15e arrondissement, à la Bissouana, na Panama, à ça déjà on a. Ok, Jika de Genève, aux hommes, maman na Jason, maman na Jason, maman na Beverly, na maman na Taylor. Et puis les grands flics, les super flics de Belgique, Emmanuel Lissassi, aux hommes, Emmanuel Lissassi, Majay, Neraza de Joana. Et puis Chita Londres, Mbamoko. L'étoile brillante de Londres, Annie Massamba, merci. La princesse congolaise. Merci mon amboka pour l'attente. Les gars, numéro de téléphone. Bon bah déjà on a déjà bon on est habité WhatsApp donc plus 243 97 20 44 237 donc c'est ça. Merci vraiment tu as mis la souga émission na biso bon moni que Santé ayaki vraiment na le bisingatro mona mai internet to bombio le bisingatro émission to ko bandela yango kaka awa le bisingatro moi la place to soki mamba kabila to ko bandela po toyeba vérité toyeba ba contrat ni ba signa kana kabila internet akimi yango nyonso na lobi na yo merci vraiment na bande nyonso merci vérité ça on peut Elisa cité merci vérité ça merci vérité ça nango Elisa cité to koyeba ah bino na ça bino boko bilengi ngona za bino ke bilengi na Saratola ya Saratola to kotisi politique makambo indi mais faut inda o tala na satellite bokota bopesa ka biso ba remarque ya be bopesa biso ba conseil ya ba question ya be pour internet to kozala na bino vraiment merci na bande nyonso bazali libango na biso na Saratola TV merci na ingénieur Tumambili faut bakisa na soka Tumambili mami de moi maman Saratola Tumambili sur la qui vous na eloko opesa nga réponse na sima ngai na bino to komona na bongo mbala sima bo comprendre que nazaki vraiment devant mutumo alobaka makasi bitumbeza makasi bo continuer toujours ko s'abonner to komona na bongo mbala sima na invité mususu na numéro mususu ya émission ngai na bino totikala kaka branché na Saratola TV totikala kaka connecté bo santé ko sala commentaire et ça la fama bien mwana mboka to la kabayi so totalaki bango to mona ni na bango mbala sima on est ensemble talaka ba des pères et des mères je vous aime tous ba vrai congoman. Merci. Merci. Je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous signez dans Barça. Numéro 10, il y a équipe. Maintenant, nous avons Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais il y a le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous avez un contrat. Merci à vous.